Mais il y a le mari, ils ont un montage, ils ont un Papa. Ata binomoko bande kunangana ba congolais pe. Ata binomoko montage ba ko monter mutu 46 minutes. Mais au bout tout le monde a répondu à mon Est-ce que attends. Donc 46 000 fois ne bimati Zelana. Oyebi église à Mangembo. Na bien. Oyebi pasteur Makadi. Pasteur Makadi azaki na vidéo 46 minutes. Ozomona mutu kanaye. Ozomona ningi muku nazo tombola ngabo azo mama ngana mutu. Azo batala bato asala film pour nous bakosa. Muku naza brutal moko pe azo kotanga pe azinga tomboli ngabo aboki ngana se apanzinga mokolo azo kotanga na kavu. Ozo comprendre que mobali nde azo sala mwasi bien mbwande mutu azali kolwa mwasi. Ako ngai kanda na nzambe parce que zolobela musali na nzambe boto yebi non wana aza musali na nzambe te wana aza stade ya football aza musali ya ba joueur longola kombo ya nzambe na kati papa kabila kotinda ngai pe na pouvoir kabila kotinda ngai est-ce que kabila mais ya pe kabila mboka ozali mpona raison ya sécurité na yo mais tosi baleka na bato oza na mboka moko na kati ya Europe nakomaki kolata bilamba ya bamusulman nasombi barobe wana ya mila ya bamusulman wana nalati natiki kaka miso siko moto wana akozala na 200 quelque église na Congo oyebi ke moto wana ayebani makasi mpe aza na lokuta ya koyebisa bato bandimi ye ntango natiaka kamera mpo bango bapesaka kaka kamera epa autorité ntango komona autorité olinga nkoyi apesaka ezalaki telefone na nga omoni basaki na biso ya basi nazalaki na mwa saki moko ya moke ezalaki na poche moko libanda wana telefone na nga ata nakozwa telefone mpona lakisa ye telefone na ngai natiango sikoyo na saki wana navandisi yango sikoyo nazwi kamera wana omoni kiti ya liboso abandi kosambela motu moko na telefone abengi mwasi na ye alinga bota azalaki na bilamba te mutakala baautorité mosusu ebele bamona video wana azosambelela motu na telefone mo nzambe naboyi nyonso ya complication eyamba moto au nom puissant de Jésus akobota bien asilisi amen natali nyonso wana kamera ezofilme deja daye abandi osala makambo na ye pendant 46 minutes après ntango asilisi 46 minutes mais video ezalaki ya 46 minutes oloko bien omona tomonaka mwa partie baextrait wana nga moko nde moto na bandeki otindele baextrait wana comprendre nazalaki na se ya menace babandaki olukisanga basalanga mabe babomanga baenlevanga 2 fois mbimba bakei na nga babeti ngai basundoli ngai na balabala kaka bongo eza avant naya na mboko place nazali nakimaki nakimaki na mboka mosusu Zambie balandi nga kuna mema naye kokima na Lomé ndenge moko nayebaki nasala yango epa autorité wana natangaki kombo olinga nkoyi po alakisa ye apianga bapapier so balakisa kobanga on comprendre ntango babengaka médecin de geste babenga bango médecin de geste oyo baexaminaka moto balobi na ngai na detaye ye nzoto na ye mobimba ndenge ezalaka balobi batashe nyonso to aza nango na nzoto na ti na liboso ya nzoto na ye bana mibali baye kobenga médecin wana ye nde bomona video ex-boxer asala publie yango batindeli nga bato na prison baboma ngai batiela ngai poisson. Est un parc familial qui veut dire le papa ici il trouve son compte, la maman elle trouve son compte, l'adolescent il trouve son compte et les enfants aussi trouvent leur compte. Donc on a plusieurs paillotes, chaque paillote a sa propre identité. Donc le Barbarossa, le Peter Pan c'est beaucoup plus familial, il y a aussi des scales, il y a aussi la piscine de tilapia. Le terrain de foot, il y a les espaces de jeu pour les enfants aussi, il y a les châteaux gonflables, les toboggans. Donc vraiment c'est un parc familial, c'est-à-dire que quand la famille vient, tout le monde trouve son compte. Donc bienvenue au Garden, vous serez toujours les bienvenus, n'oubliez pas que c'est chez vous. Chers amis, bonjour et bonsoir, ça dépend à laquelle vous captez mes salutations. À la présentation toujours Anelka Bafosset. Et là spécialement, on a l'issue de voir vos petits écrans. Tunago monsieur le koso kenda wapi voilà tous là toujours kakawana pour tout le gâteau pe sabino information un grand merci de partout vous êtes vous êtes tellement belé vous ta la biso na ebiki grâce à bino ndeto existe grâce à bino ndeto luka toujours ko sala makambo ekende bien lelo nabi secteur naza oyo nani nako kelia pa nae et pas le roi moi pe bimi boye nako ke melata ko kitsa motema place nini par rapport à tozali
moi pe loko mo mabwe mingi mingi senga fo moi ko kitsa motema Mami Chibola oyo ya secteur na ye o secteur na ye mais mon ami tuna ofinga pe to lokoso na ye munene mabundi kana biloko likola olia pa bato mais lelo pe ntuka ngai so bofinga na bino fona ke lia kaka tokomela epa Mami Chibola les tobeta masone tomeka mo sola parce que oui marmelo me belé tellement sérieux mais tous à la brancher parce que mais c'est le coso de retour ngalo lingana ngai kolobaloba mingi te izi kabeya encore merci parce que ça me rend tellement bien ndenge na lingaki kende beni Mathias ke na kosi andimi te ke na kosi mais restez tellement branché parce que Mami Chibola loba na ye mais le linga un peu to meka mo sola na ye wana secteur na bango na biso lelo alambi te na yebi te mais ngai linga mi mambo lia kulia pe na koma cop na ngai Junior Kabana nga okosha kolia yebi ya cop na ngai. Mais un grand merci quand même à tous ceux pour soutenir Bisso, Papi le roi, Formula Suga Carte Limitée. Un grand merci à toi. Dédé Samba, patron Bogos. Dédé Samba. Ah, Dédé Samba, patron Bogos. Dédé Samba, un grand merci à toi. Yannick Nia, millionnaire. Yannick Nia, millionnaire, Nandenga Mokete. Yannick Nia, on a évité dans l'Obani. Yannick Nia, la Koto, il passe à Bambongo. Et ça, là, moi bien. Il passe à Bambongo. Très mystique. Un grand merci. La vie tout le monde. Blanchard Kadhafi nga na kota pa Chibola natala nano na pena posa olia par rapport à R par rapport à régime de nasala na évité sera proposer ngani bon na koti na ngai bino na sibo melaka so ina palais. naolambela moto ya lokoso abengi ngai lelo aya kovimbisa so matama awa abi mikolo akondi makasi alingi ya kovimbisa matama awa esa ayebisi nga aza na nzela azoya mosela ye mwasi emo mbangu nazala telefone asima ye soki akomi na niveau nini. Voilà, je suis déjà arrivé dans un rendez-vous depuis ça. Il fallait normalement y a pas il a le Canada. Nous avons passé moi les amis Mike mignon. Il m'a demandé qu'il n'a commis déjà normalement. Ah, l'invité.
Mamie Chibola. Waouh! Oh, Anelka, ça va? Oui, ça va qui les aime? Ah, non, vraiment, ça fait longtemps. Ouais. Là, on bénit déjà. Wow. Table est déjà prête. Vraiment, na salika mbang pour na yo kaka. Ok. Comprendre ka yo kaka mutolo koso. Ouais. Ah, t'es capable en tout cas faire une lière parce que. Na mona ki matame ki non. Il fallait ba mwamba oyo matame kozonga. Ah, toi la chance sur le loblo ya mwamba. C'est ça ngana c'est le mutu wa mbuji mais mutu wa mbuji na raté mutu wa mbuji. Ata mkolo msusu olia mutu wa mbuji problème exact. Non, la chance non, la chance. C'est ça mais oyo za soso ya mboka vraiment. Soso ya mboka pena. Ya mboka vraiment. Apparemment soso ya mboka les gars oyo ya. Oui. Les gars oyo ya o biso basela biso. Voilà bataka formol mais oyo vraiment les soso ya mboka ya bomo bakati na ki na sombi yango vraiment na ina salelio. Ah, ça va bien. C'est ça. Ça va bien. Ouais, moi tu as badi la dame badi. Ils sont tellement bien. Vous faites papa. Parce que maman na mbukate. Vous voyez que souhait dans normal na lia mutu wa mbuji. Ekufélité, ouais. Même tour mususu yo lia mutu wa mbuji na mutu wa mbuji elle a mélange nini? Ezala mutu ya ntaba na lumba na mwandambo ya chikote mpe na kati. Chikote nini? Chikote za machichi moko boye bachaka. Balamba nango pe mbwa so ba na servir non? Oui, problème exact. Oza cop na ngai na linga pina. Mambo olia oyo na linga yango mingi. Même si partie de moko la linga. De on go blow na linga. Ninga na nga donc na la oyo so li oyo. Partie oyo ya dipeka. OK. Et bon alinga yango tellement mingi. Na Mike Minyo bango cop bango yango. La différence au fufu ezali quand même hein. Ouais baluba na oyo. Ya biso ya awa ya poto na ya baluba eza différent. Oui, naza pe na moi c'est moule na biso ya kolamba. Ndenge ya fufu na biso ya baluba na koloba ya Congo quoi. OK, noka fufu et ça libumunene la mamba solo pe. Ah oui, c'est moule comme ça libumunene. Oui. Donc celui qui m'a libumu, faut tika c'est moule. Non, celui qui m'a libumu ça veut dire fallo lia à partir à 17h déjà au katolia fufu. À partir de 17h. 17h. Biso ba bom biso. 17h, imagine 17h na tika mamba badi. Je te jure. Mais yo là souvent sorti blongo bonde la to lia mbamba. Avant na lamba na bonde la ki. Donc d'abord so bonde na lia na mbamba. Bonde la ki déjà. Oui là, il y a. Zambi sta pambola ki. Mais problème c'est. D'abord pamba ro deux fois te quand même. Je te jure. Ngai biso baluba to mesa kolia na maboko vraiment. Boye bonga na yoka buya biloko te. Boye na maboko ndinga. Ngapela ngomeka na maboko. Na yoka pena go biloko. Non, okolia pe bon problème exact. Parce que na lo mo na lia na dinga maboko na ko masalite te. Ah, c'est ça non, c'est mieux lia ko Congo. Mais bon, on lia na maboko les. C'est vrai. Na yoka na go biloko. En tout cas, merci hein, merci Nandima ite que na ko ya biloko ya après bon. C'est vrai. Ouais. Sinon à part sa bonne santé, ça va? Santé mwandambo. Ndambo musu wa. Papa. Ndambo musu ekei na bandeko nanga ba Congolais na ancien boxeur. Bibiro, bibite mal lengi mo. Pourquoi imaginer te? Binga lelo na linga un peu to mega mo sur la maman, même si tu zolia en même temps. Souvent on dit on mange pas la bouche pleine, mais cette émission vous le savez, on mange la bouche pleine. C'est normal parce qu'en même temps tu zolia, tu ça l'émission. Et ça a une façon quand même pour la biso, tu passes un message na biso. Merci Maria Rolia bonasima table. Encore une fois un grand merci hein, pour accepter quand même pour l'ambela ngai surtout boy. Na héros peut-être basi musuba ba olamba te. Je te jure. Kolamba isa don non. Isa don vraiment. Ngai kota olamba vraiment. Les gens sont plus ngai don ya koyeba kolamba vraiment. La histoire na yo na découvrir le mot au bala na âge à 13 ans. Oui, na bala na âge à 13 ans. Donc ils ma bête ils ont kubala na âge wana na étant que mineur. Oui, que biso ba parents na biso na époque ezalaki que ceux qui m'ont accouché 16 ans ba obala ili susté. OK. Oui, na ba 2003, 2004, 2005 na ba village ezalaki ceux qui m'ont accouché 16 ans, il fallait ba bala yo 13 ans. Ouais. 13 ans wana ba bala yo on bala yako yo yebiete. On bala oza ba âge ni qui paraté? Nkolo à cause de 60, 70, 50 ans. À cause de yo 9e femme, 8e femme, 3e femme karabongo. Donc yo cause la yebi mobilité. Au vendika boy mobile yaki au solo na famille na bino yo mona kana pourquoi?
baye bazi bakoti kona libala eza te ke fiancé beau mais non. Donc jusqu'à présent ba condition bongo to oui jusqu'à présent ezali na village ezali Voilà spécialement car na mboka na village Mbujimai na Kananga ezali wow siko na tikapa bato bazozwa mingi bana bongo eza ba diamantaire oui ba diamantaire kozala 9e femme surtout na âge voilà ko boteki na âge ni mwana na liboso na boteki na 14 ans donc un an après directement au boti bon dilo spécialement to wa to lire na lingati toujours na biso quand même wana quand même mois de la femme mois de mars mois li solo wana peut-être moi ça va bien mais ils ont quand même souvent ça se dit quand même hein mami okimi Kinshasa désolé bama ko suna kinti parce que évidemment ce monde nga toza na kinti donc en dehors à Kinshasa mais dis-nous un peu on est poussé pour le cas okimi Kinshasa bon peut-être dans le mabé okimi Kinshasa olongwa Kinshasa non okima to olongwa kokima OK ezaki kolongwa te ezaki na kimaki Kinshasa na kimaki parce que nazaki na se ya menace OK babandaki olukisanga basalanga mabe babomanga baenlevanga 2 fois mbimba bakina nga babeti ngai basundoli ngai na balabala kaka bongo eza avant na ya na mboko place nazali na kimaki na kindeki na mboka mosusu Zambi balandi nga kuna mema naye kokima na Lomé ndenge moko nakimi na Brazza ndenge moko après pona bima na aéroport na biso ya Ndili wana pona ya boye ezalaki facilité même na mboka na biso wana tango batikaki moto ancien boxeur on azaki na problème na justice tango batiki ye donc batu na ye bakomi kolingaka ba éliminer ngai esa nde bakomaki kolukisanga partout même so nakei na ambassade na koti dossier na ngai po bapisanga ta visa na bimalaki mboka mosusu baki protéger nga soki bayoki kaka kombo ya Mami Chibola telefone esoni pa motu wana ye aza na mbongo na pouvoir na oliesa bango bazwi RFI bapesi ngai motif ezomonana te nde motu wana ye kozala tellement na mboka place na kotelaki eza te kokota ambassade eza makambo basalaki yango en ligne nde yaki koluka mpo nabima tu préfères te garder quand même beaucoup ozali pour na raison de sécurité mais tout si baleza na bato na mboka moko na kati ya Europe mais tu préférer ko citer mboka ozali quand même pour la sécurité na yo mais quand même on linga c'est vrai non linga toujours na solo peut-être au bato nyonso ba éviter ou les wana ti mais quand même et ça la ndenge en fait c'est vrai biso surtout biso na ndenge biso ba congolais kozala peut-être na lisolo na parce que lisolo non c'est vrai supposons on a TV mais nyonso TV lisolo ça sert à rien tout le cas les lotozongela par rapport à temps ils ont biso temps tellement mulai mais parle un peu lisolo ni oyo surtout batu ba mukoma komona yo tango leka na nzela tango tambola ka batu peut-être famille peut-être batu ba connaissance lisolo ba monela ka yo nakine nakolo banano nakine na ma part mboka nazali nakine nakomaki kolata bilamba ya ba musulman nasombi ba robe wana ya mila ya ba musulman wana nalati natiki kaka miso siko moto wana akozala na 200 quelques églises na Congo oyebi ke moto wana ayebani makasi pe aza na lokuta ya koyebisa bato bandimi ye aza pe na bato mingi bandimela ye makambo alobi ke eza ya solo pe abandi combattre ex-président wazaki na pouvoir bayebi ke azalaka na ye na tango ex wana azalaki na pouvoir azalaka motu na ye tango babebana nde akomi combattre ye po amoni ndeko na biso Faci azwi pouvoir akomi préféré aya na ngambo wana akomi finga wana tango nazwi problème na ye alatisi ngai nzambala wana ke ngai naza motu nayokani na motu wana po ke makambo wana ebima ndenge ebimaki wana mais même rien motu wana ata elongi na pamba boye natikala omona wana vi na ngai te namonaka ye kaka na télévision nde bato bamona na télévision wana makambo esipasa na motu wana nayebisaki mpe bato moto atindanga na filme ye parce que nakenda kolelela bango camarade nanga moko natanga mpe kombo na asaka na présidence si leva asalaka na présidence moto amemanga na maboko ya autorité wana ntango na expliqué autorité alobi nanga non moto wana aza na monoko makasi fali ozala na preuve oyo ezolakisaki asalaka yo makambo wana mpo biso so toza na preuve toza force ya kolobela ye apeso bapapier na ye preuve nini alobi nanga na filme ye natuni papa tour oyo ayaki nanga bwakaki nga na kota station makampagne wana nafingaki ye parce que nalobaka vraiment bacheke moko bazalaki place wana kuto baye bazokita oyo peti likambo nini ota peti oyo bapeti badobe bapie mbongo te wana bacheke ya place wana te wana bazokoganga na chuluba apres naye komona moto moko eleki wana na matinaki alobi nanga mami nakotala boye oza mwasi kitoko tata wana aza nao na posa na yo akobenga yo kaka nzambe alalaka te tobimi na biro ya papa wana tata wana mpe abengi nga ocomprendre nde eloko epusanga nakenda kofilme ye ntango na filme ye
na mema vidéo wana et pas moto atinda kinga. Donc ce vidéo n'est publié ama eza moto wana même ta publié la vidéo wana ezalaka ndenge ntango nayaka nango omoni bomona vidéo mosusu ezalaka wana alala na mutuka ntango natiaka caméra po bango bapesaka nga caméra epa autorité ntango komona autorité olinga nkoi apesaka caméra ntango natia caméra mutuka ya ancien boxeur esone tintin na kati mbala moko natie na sac ngabi moto oyo azokushe nanga mbongo yango mpe azopesa ngai mpona azwa taxi ndi mbongo na okende osomba antibiotique mpona mitraité mpo chaque fois so akushe nanga otikela ngai infection nzoto nangi ezala sensible yake eloko moke elakisi directement il fallait que oluka baantibiotique nakende na hôpital ocomprendre akushe lisusu na ngai tata oyo na okima nde esiki moko eyebisinga zwa telefone na yo amonaka caméra ngo te na ezalaki telefone na nga omoni basaki na biso ya basi nazalaki na mwa saki moko ya moke ezalaki na poche moko libanda wana telefone na ngai ata nakozwa telefone mpona alakisa yo telefone na ngai natiango sikoyo na saki wana navandisi yango sikoyo nazwi caméra wana omoni kiti ya liboso na kiti ya nsima place na mutuka no mpo tozalaki na kiti ya nsima mutuka ne eza monene badi pa américain wana kiti ya liboso na place moto asima atiaka makolo natie saki na ngai wana place wana ntango natiaki caméra nalataki elamba na ngai moko ya lokola basengle kwa natie elamba wana na finiki natiaki telefone na mode avion sikoyo ntango ye aye nayebisi ye nalingi na suba apesi ngai abimisi de sachet na mutuka apesi ngai mpona suba mais bomona video wana te oui bien sûr oui après nzoka caméra telefone na ngai ebandeki kozwa déjà na caméra esimbaki te nayebi kotia telefone na ngai ebandeki kozwa déjà après ntango ezwi abandi kosambelela mutu moko na telefone abengi mwasi na ye alinga bota azalaki na bilamba te mutu akala baautorité mosusu ebele bamona video wana azosambelela mutu na telefone nzambe naboyi nyonso ya complication eyamba moto au nom puissant de Jésus akobota bien asilisi amen natali nyonso wana caméra ezofilme déjà daye abandi osala makambo na ye pendant 46 minutes après ntango asilisi 46 minutes mais video ezalaki ya 46 minutes oloko bien omona tomonaka mwa partie baextrait wana nga moko nde moto na bandeki otindele baextrait wana comprendre ntango na filme ye nga bi peut-être telefone ekozala ezwi bien te mpo akoyaki alali azosala pe nde nazwi sikoyo telefone na filme ye boye ndenge alalaki na mutuka video moko mona batie wana alali na filme ye boye sikoyo nga bi oyo ekozala ezwi te nzela nazwa oyo ntango tosilisi nabengi atiki nga comme d'habitude abimoni lelo otungisi nga te ofingi ngai te ogangi te omoni nayebisaki yo malembe omesana na nga parce que nazalaki déjà na oyo batindaki nga po apesa ngai biloko na nga mais yalobaka ezalaka montage ezalaka ye papa ata bino moko bandeko na ngai na bakongole mpe ata bino moko montage bakomonte motu 46 minutes oyo biso omona tomonaka esprit ya moke extrait attends 46 minutes po ane ebima te oyebi église ya mangembo nayebi yango oyebi paster Mbakadi azalaki na video ya 46 minutes oyebi procureur numéro 1 ya Congo procureur Mukolo moto asimi justice ya Congo procureur Mukolo numéro 1 asimi justice ya Congo moto azwaka telefone ya 46 minutes donc biso omona tomonaka ya moke me nazotangelo bato bamona video wana olenga nkoi moto aliboso azwa telefone wana zela ntango tokomaki na tele ntango nalakisi camarade na ngai wana alobi na nde nayebeli vie oyo abotola biso telefone mami tolongola video ndambu tobomba po vie bakopi ye mbongo epa mukuna achangeli biso face nde tokei na machine telema eza 46 minutes ezaki kilo na telefone ebando boya tokei na machine na ye atie yango azwi na machine alongoli na telefone atie na machine atie biso na telefone mosusu ngai nayebisi supplement na machine na ye asipplement na machine na ye ocomprendre nde tokei exact olinga mpe abotolanga telefone ocomprendre telefone na ngai ezalaki na image ya 46 minutes ya mobi olinga mpe azwa yango mais siko ntango olinga namona solution te nde nayaka kozwa yango epa Paul na telefone mosusu wana nde toyaki kokende nango avocat na nga ntango nake mpona porter plainte nde alobi non tokende nano na mikolo ya baluba nde akenda oluka ag wana mokonzi ya justice ya Congo ag nde abenga sikoyo paster Mbakadi ocomprendre ag azwa telefone na nga paster Mbakadi nde moto apesa ngai
de $1,500 pour son téléphone. Azo téléphone est imagé, il se passe ma carte que fin du mois à couper ça, mbongo. Azu mikanda fo mikanda pesi, age mukolo. Vous comprenez? Et là, quand on est à la carte, on va récupérer le téléphone dans les accords à image. Mais parlons un peu parce que bien où ils allaient où on doit réclamer droit quand même où ils allaient à mobile où il y a petit abus personnel. Est-ce que aux gens quand même ont récupéré? Attends mon côté. Ils allaient bloquer na bloquer. Exactement. Le pango on est dans la bandale. Le pango il a limité tant mobile à kufaki à qui a fait ça qui famille à mobile. Vous comprenez? Dans le pango monsieur ils en qui quitte. Na ferme. Attends mon côté ngana tikala ko zelo ko mobile na ngata mon côté. Vous en avez ban? Oui. Mais au bénéficiaire de l'eau. Attends mon côté. Si pour bien que tu as ça, vous attends mon côté. Mais na beaucoup pas normalement tout le monde est en combo quand même. Un combo il y a mutu boye combo na ezate mais akali biloko comment il faut ça le biloko bongo. Mo bali na ngai mutu aboko la kai ezaki mukuna. Ba bandaka ensemble l'église na mukuna. OK. Vous comprendre? Ye mutu aboko la azalaka na confiance mingi na mukuna. Ayeba kite ki mukuna ko salima be. Vous comprenez? Mo bali na ngai azwaka ta kotanga te. Ata kombo na yeba ki okomate. Apesa ki confiance mingi. Soit l'inga sala eloko esengi intervention, mukuna nde mutu akosala intervention pour naye. Faut comprendre siko. Siko na comprendre mais là c'est là batu batali ou bazota la biso ba miko comprendre mais tout quand même un montage avec pasteur mukuna lobara ki ba genou na ye kala jamais ko sala wana ya isa jamais mundu bongo. Ngana linga batu pele peut-être ba bitu na ba question ils ont ni côté wana. Est-ce qu'ils ont vraiment yé? Papa, parce que lelo mutu afilma mukuna no enga ba bitu bola. OK. Vous comprendre? Mutu afilma ye izanga. Bena yetse ki bino na filma ye pona l'examen na réseaux sociaux. OK. Pour nous là ba après parce que ata mobali akufi na yebi ki naza na ville boso nanga un jour na kobala na osala faye nanga. Nzamba pambola nga pesa nga défi bana basi. Na bomo na nyoso to. Comprendre? Na sala ki eloko wana po batinda ki ngai po bala ki se ba menacer ba abanga apesa ba papier. Nazaki na protocole d'accord. O bana ya mobali nanga basala ki déjà poto te kalupango. Bitumbola to banzo bona bana mobali nanga ensemble. Quand ba publier vidéo wana, ndia yako sala fa bongisa na bana mobali nanga a tourner bango ba koma contraindre. Ba koma contraindre. Oui. Filma parce que balobaki na sala yango et pas autorité wana nataki kombo olinga koyi pour ala kisaye apianga ba papier. So bala kisa ko banga. Vous comprendre? Mais ndenge leka pe na ba média wana, zaka pe surpris. Makamuna nga na filma muko ezaka na décembre ya 2019. Ngamu na bomba vidéo wana na bundaki si baye ko publier biloko na 2020 na 4e avril. Vous comprendre? Pour ba publier makambo wana. Tant ba benga ka médecin de geste, ba benga ba médecin de geste. Oh ba examiner ka moto. Ba lobi na ngai na détailler ye nzoto na ye mobimba. Ndenge zalaka. Ba lobi ba tâche nyonso to azana ngona nzoto na ti na liboso nzoto na ya bana mibali. Ba ko benga médecin wana ye ndebo mona vidéo ex-boxer asala publier yango batindelinga bato na prison ba bomangai batela ngai poison ba bomangai ba yo ko menacinga asala scène na ye wana kuna mais ba juge nde batinda ki médecin on a qui ne confirmer makambo na loba ki eza lukuta ou bien eza solo aboye ko bimisa bilamba na prison trésor na ye asenga ba produit moko uta na France wana tala ndenge azikisa maboko neti moto bachima ya moto na maboni so bachima moto na maboko nde maboko elongo aposo ndenga na tuna ye na miso ba juge mais yo oza innocent ozikisi maboko boye pona ni ngana za pembete muko na telaki na prison ko kanisa neti bitabi ya jeune nyuso na zoro ka bomba ba cicatrice nyuso oyo yazana ngona nzoto. Mais il me rappelle aussi comme si on utilisait ça yo non vraiment attendre c'est comme si on t'a perdu ça comme Pandi à Kabila va utiliser ça le roi mukuna dans les canapés va zo loboma pour contre Kabila donc va utiliser ça yo pour bima wana pousser que patine na prison ndenge le boma libanda moni que c'est le bina nga oyo olinga ko ya tuna ye lelo soki makambo bibina media okoloba Kabila muto atindi ye réponse na ye papa est-ce qu'il y a ça muta politique vous comprendre papa ata bino moko pe Kabila wana aza multimilliardaire. Kabila so atinda kinga. Eloko liboso linga sali na famille nanga. C'est pas que déplacer famille nanga. C'est pas que déplacer nga. Famille nanga balinga bazala na passe. Na linga na zala na mboka onga na zali awa. Papa, na bunda pona bia mobali nanga. Ni Kabila te.
ni Kabila te bato bayedanga mingi eza bato mosusu bakombata mosusu ya poto nde balotindelanga mwa quelque chose. Kabila makambo na bango na Kabila makambo na ngai na ye ezalaki kutu ava banda kobondisa Kabila po makambo na ngai na ye ezalaki ke basi babimisi président Tshisekedi mais makambo ekobima ke oh non eza place na ye te eza place ya moto mosusu bakende na justice moment président Tshisekedi baza na justice nde moment nga na filma ye wana moment wana ye Kabila bazalaki bien na ex-boxer soki Kabila atindaki nga mais bolinga bongo na bino nyonso video ya 46 minutes parce que bakonzi mingi bamona ba video ya 46 minutes. D'autres comprennent ce Kabila tinda. Kabila kotinda ngai pe na pouvoir. Kabila kotinda ngai. Est-ce que Kabila mais il y a Kabila bazo fina nga pona ye. Balobi atinda nga. Batika mungu nafuta $60,000. Kabila soit qui nalika munanga akuza $60,000 ya futa batika mungu na. Congolais to comprendre que l'autre côté. Na ibisi bino ki na sala pona mbongo te. Soki pona mbongo alingana teka video wana kala na ke luka Kabila ngo bi na luki bato Kabila ngo na tekeli bango video ya 46 minutes wana mais na sala kango pona mbongo te na sala ka pona misango isate na sala po batinda nga so balakisi ya kopesa nga papier pour comprendre soki pona bongo bele video wana 46 minutes bino so bolinga bongo na donc ils aura une façon ya retirer pression pour nous taper ça yo c'est ça parce que video wana 46 minutes wana bozo mona ndenge bozo mona cicatrice na zoka na mutuka na ye bozo mona ndenge muku nazo tombola nga bozo mama nga na mutuka azo tala bato asala film pour nous bakosa muku naza brutal moko pe azo kota nga pe azinga tomboli nga boaki nga na se apanzinga makolo bozo kota nga na ka bozo comprendre que mobali nde azo sala mwasi ou bien mbwande mutu azali kolwa mwasi. Pourquoi ils nous arrêtent dans ta voiture? Choix ya chambre tout bien. Aloba ya yebani mingi akokende na chambre te. Attends, naza na bana basi ebele to solana bango muku na kushana bango nyonso ba témoigner ba kushana bango mutuka. Na pe na ba fille mingi bazokima koloba na media, mais na yebisi bango non, trop c'est trop. Botele maboloba. Bokolanda yango pe. Donc il y a une chambre té hôtel. Ah kendaka na chambre te. Mama wana bomona ki wa utaka ko bimo ya fig decide wana liba zakane so ça fait neva wana kushakanika na mutuka. Bolanda ki mama wana te. Oyo otile lo amelaki so kendo longolisa zemi wana. Bolanda ka ete. Mais eko quand même tout na mara ba propos mususu ou peut-être toujours ba boye mais d'un côté so tali ki c'est un homme dédié à monter. Eh papa, comment qu'on joue peut-être débalwa kanda nzambe un jour pour frapper yo. Agoku ngai kanda na nzambe. Parce que zolo bela musali na nzambe bo to yebi. Non. Wana aza musali na nzambe te. Wana aza stade ya football. Aza musali ya ba joueur. Longola kombo ya nzambe na kati papa. Mungu naza musali na nzambe te poni bo bebisa kombo ya nzambe papa. Mungu nanda yebi kokosa batu bien na Bible. Vous comprenez? Na lingana na ye ya tulubo tozolo ba ya baluba wana azo comprendre to bazo comprendre ye facilement tellement surtout biso basi nde to linga ko yamba ba pasteur directement. Mungu naza pasteur te. Mungu naza na motema pasteur te. Mungu naza pasteur te. Surtout ne touchez pas mais ouais hein. Mais ouais nde nini? Mais ouais ezala nini? Aza musali ya nzambe. Musali ya nzambe za nini? Moto abanga ka nzambe. Kobanga nzambe la kisi nini? Atambola selon. Est-ce qu'il y a tambola ka selon? Atambola ka selon te. Mungu nazola la basi mikolo nyonso na mi nga na bandoke na biwa muku na nazobima nazo yewa na basi bazobombisa mabele na bala awuti kola muku na wuti kolala ye. Osta mona na bosolo na biro na yo muku na to ali bosolo langa na kati ya biro. Papa, omoni nzambe azala juste. Okokosa mutu mais okosa nzambe te. Akosa na ye bato mais akosa nzambe te. Conscience ya mukuna esalaka. Ba mama ya seka wana babima babeta bilamba na se balakela ngai baloba nyonso bakoloba akokufa na loba boye mwasi nzambe asala mwasi mobali abimaka na kati ya mwasi babotaka mobali na kati ya mwasi mukuna soki nga makambo wana zoloba na nkosi ezala mukuna abima na kati ya nzoto ya mwasi te makambo nyonso bokoloba ekosalama na vi na nga mais soki makambo nga mami na aloba eza vrai o nyonso bokosala contre nga eza mille sans effet ekosala ngelo kwa ta mon côté d'ailleurs ekozongela bino na bana mukuna ekotoucher bango c'est pas nga. Et actuellement on voit quand même maintenant ça le monde aujourd'hui dans les réseaux sociaux bazola qu'il y a une semaine une semaine au kufa na mona moni vidéo wana une semaine au kufa
Genre à propos quand même ya bongo, ça peut mutu za na famille, za na bana, za na bandeko, za bato balingaka yo ba connaissance. Genre à propos bongo, je banque ce bato na teke etikali yo une semaine okufa. Et le 6e jour depuis à l'obaki, peut-être lobby n'a pas kufa. Tose la lobby. Vous comprenez? Au moins assez boxer wana. Boyebi mutu ya munene oyo asalaka bato makambo ya minene na rikini, boyebi kombo na ye no. Oyo ba joueur bakenda koluka na rikini, boyebi ye no. Ah, nakutanga kombo na ye te. Mutu na biso ya force ya Congo ya munene oyo asalaka makambo ya minene ya mystique makasi na rikini, boyebi ye te. Asali. Abengaka ye la mort. Mort. Mais tata wana akendaki tina ndako ya tata wana akendaki kuna po asalanga mabe. Oh. Tina niveau wana. Oh tala. Papa nga bakende kozwela nga banganga tina mbujima trésor mukuna. Akeluka basango ya makasi. Babeti Pierre souci ezani akomisanga liboma. Yende nyo yebelo ka bongo kimutaki. Mais batu na bango kaka omoni eza batu bazaki na kati wana bayebi vérité ya makambo no sto wana. Vous comprenez? Nzamba atushaki mutu moko na kati wana mutu bano pia ba plan na bango nyonso bazo sala contre nga. Donc il luka ba comme ça ba équipe ko timbela mutu ba bengana ki na église ba uti ozongi sepeli susu. Ba kiti na nzela bonganga ba sala. Ba lo ba komisanga liboma na lo bake na kosela ye ozo comprendre. Mais tout le monde a na TV série au Sénégal pardon ils ont la en fait. Na lega na télévision te. Ils ont la gagné. Ils ont tongo moko boy wana kutu avoir ba vidéo wana ebi avoir bino boye balikam. Tango amona ki akosa olinga tika olinga nde Roger nde avocat na ya binga na tongo mima yaka tokende ko toke vérifier mikana na cadastre okopkada balinga cadastre to na lamuka ki moni video na so otali azaki na single na liputa na sokola ki ata visage na brosa kite nazwi papa nanga benda puka naki peut-être ça nga mima tokena tika yo okoki yo moko te nazi peut-être na ngato ke Roger aya mimi biso na mutuka na koti na mutuka Roger na si peut-être c'est la côté libozo na tala voye grand prêtre na kati ya mutuka Roger a bloqué mutuka bakena biso ti koleka prison prison makala koleka prison kuna okoti na lopango moko bakoti mutuka bakoti singa na kati alobi na ngai osela ngai video olobi ke ozalaka na video na ngai te sinon ou bien bino ou ngai mutu moko akotikala na ndako. Vous comprenez? Total ina ndiko na ngai mwasi. Nabi oyeni Roger ekomaki alobi kanga munoko. Roger après ya bibi banda. Roger atinga bina pekisi vie na ndenge nyonso tu. Vie ata soki mona sala video ekosala eloko te. Vie tika vie ngomani eza problème yo ndio ozana ba image même. C'est les vidéo wana pose à la bien. Ngana lingi o bana no bazana no mike na lingi te na perdre yo. Parce que Roger wana zalaki avocat na ngana mobali nanga. Azalaki côté na ye, côté na. Azo jouer rôle moko soki bazana ye, ake côté na. Soki azati, asa côté nanga. Vous comprenez? Roger albina nga mami sala parce que vie est capable. Vous comprenez? Sala pour ya monique protection na ye, ezaka yo lo baki ozana vidéo na yete. Nde bomone video oyo basi oyo bima na ba internet ke ngana ke ezaki na media ezaki na ndako moko na nini kuna na koleka nini prison makala kuna kotambe mabiso na tongo ko sala mo sous pression. Oui, ça va pression pour ko sala ko bango boko ba filmanga na téléphone après ba ko tiongo na ba réseaux sociaux na tikala koleka na télévision na lobité ke ngana ko sela ye makambo. Mais pour le monde mboka mo quand to commence pratiquement vers la fin le monde mboka mo c'est vrai peut-être na kinto rôle baki oui kuna na ki na sana ba église ebele ba kosala ba mabe oui mais olongo za sunaki to na mboka oyo bongo na Europe na mboka bapaya mais comment to bomona yesu comment leka na internet tout na réseaux sociaux olobaki ba tindi susu ba to côté ozali awa et ce ma hermo c'est comme si ba tingami yo kaka oui affaire etikala na ki mais comment ça se fait ti awa parce qu'on est toujours kolanda ka yo. Parce que la poste mokona Dodom Kamba si boyebi passeport pasteur Dodom Kamba o bati bukozi ya ba église chrétienne na Congo Yesu sine eza aboma Dodom Kamba monika mutu na pesa nga ba information wa yende mutu ayibisi nga ibande ya makambo nyonso siko amoni ke cop na ye esimbi te pa Dodom Kamba vous comprenez batu na ye balobi ke ngai naza à cause ya naza modi po na bango bazo raté ba poste ba rataki na seni ba raté de suskuna pona nga il fallait ba éliminer nga parce que bato bakoma ki tango bato ya Dodom Kamba bi bato ya nini bato bakomi ko combattre ye
par rapport à makamuna nganaye bazo ya ofinge na média par rapport na média par rapport à makamuna nganaye de ba non pour makamwa les arabi il fallait tuer éliminer fiwa to ali boso a utiliser ki moto musula bando vendre na ndako vous comprenez les garçons attendaient que coacher la ngai poison na ye il est que bikise kinga pour nazaki na poison na zoto vous comprenez mais eningi sakanga amoni ki a échoué ali baké ko utiliser moto mususu azaka na ville moko place nga nazali mais toza na yemboka moko mais aza na ville mususu apesi mbazo proposer mbongo adrakinga après ko drakinga yi akomoka bilanga mbongo jour ya ko inviter ai akinde ko inviter nga ipana ye apesi na ko mwana ba drokinga akushena nga bapesa image Baba asala yo akushena yo afilmer bapesa nini ancien boxer image ya le kana a publier ngwa lobake botala makambo wana bokosela kinga makambo eza vie ya fille yango azolo ka place nini a laver bato po bato bandi maeli susu après kaka mutu na ye wana mami zala prudent tala azu photo ya mutu yango atindelinga les garçons mutu yango atindelinga photo na ye na fisi kasi nilanga na banimero na ye wana alingi na ye te maintenant on a tuni bato mosusu abayebi na bango bayebi pe na famille ya garçon wana awa vous comprenez na bino bato koloba te kobima na média te mami tika nga bino nga nazoleka te nakendaki na justice esalite na ye na mboka oyo bien sûr na nazwi vraiment protection te mais na minute oyo nakokende obatama wapi nabimisa kaka mabe wana na réseaux sociaux vous comprenez ndenge nayaki koyebisa bango papa botika ntango les garçons ayebisanga bisala video komenace ye te menace bato bazoya kofinga yo na bacompte na yo ye akocomprendre po soki omenace sikoyo akocomprendre ke oyebi histoire nga na menace bato directement nasalaki video wana na 20h na publie yango anta ba 21h na ntongo nango ezaki samedi na ntongo nango ye akeye kosala émission na poto ocomprendre azoluka démentir bato mais yo oza innocent so oyebi likambo te mais reste calme bomoni nga makambo nyonso eleka wana nga naleka na média naleka kaka epa mutombo na epa molière ata biloko bomona na réseaux sociaux mami ye wana alobi mami eza ngai te natikala koloba te toyoka pika pamo atila ba poison tina ba micro oui batiela ngai poison na micro batiela nga poison après kosala ba émission wana batielaki nga poison so poison na nzoto ya ndoko sala ba effet te omoni mpenza balalaka te batielaka nga poison ezalaka ya makasi parce que après émission ata ba 40 minutes après nde action ebandi bazwinga batinga na mai no mai na bassin ya malili wai ya moto ebima na nzoto kanisa moto alinga akufa moto wana nayebi nanu te soki lifele mpe ezala na moto ya bongo moto na nzoto naza moto apembe tala nakomi koyinda nakomi koyinda bebwa rouge ka moto auti osala émission awa lelo avocat ya mukuna avocat na ye moko abadeki olinganga comprendre avocat na eske wasololaka bien na avocat na nga mosusu nde avocat na nga mosusu anazaki enfrère na ngai nde ayebisi ye po avocat ya mukuna wana batielaka ye mpe poison na makambo na bango mosusu nde ayebisi bino na tinda moto eske la fille akondima na ye abi akondima na ye baye kozwanga na mutuka na butu tokei na bango tina epa moto wana asali babiloko na ye atie na verre azwimaki na makasa moko batie na verre alobi soki amelango akobanda kosala diarrhée na kosanza mbala moko bobanga ta akokufa te nabandi komela na ntango asali biloko wana apesi ngai directement kosanza na diarrhée mai ezobimanga ntina zolo bocomprendre ezalaki soki ya 48 heures nzambe abateli yo quand même ti lelo oza envie nzambe abimisa poison wana na nzoto na ngai moto wana mpe ntango toyei kozonga ndako mama na ngai akutaki lingwenda atie nalobi mon dieu oyebi makambo olobelanga na 2017 mon dieu ebundelanga bitumba oyo nalala nayoka mokongo oyebisi nga nakobimisa bokomona biloko wana ekobima na nzoto na me ekobanga te tala bakantine ya makili ebandi obima ngai na kati ya nzoto ti toyaka ozonga na teste poison eza te na nzoto nde famille na ngai baya kopesa ngai anti poison mpona parce que ye susi na ezalaki kaka
baloba ke nzambe abomi ye bomoni akufi omoni nzambe ne muto confondre ye akosalaki musali na nzambe makambo mais botika soki nga na kosala makambo botika nzambe moko aboma nga be bino bozolinga boboma nga pourquoi parce que bino nde nzambe akoboma bino nga nzambe akoboma ngai te mpo nzambe autilize nga mpo abimisa mabe na bino mpe na posa tokoloba ke olenga azalaki moto atindaki nga non nzambe autilisaki olenga mpo lolenge na filimaka papa wana nga moko mpe navondaka na mitani nga bini mais na filima ye ndenge nini ocomprendre nga moko mpe ebanda olekela nga. Voilà, en tout cas, témoignage d'ailleurs, c'est vrai, bah, tu me dis peut-être Bataliango, bah, il y a eu mais tout comprendre qu'il y a un sur moi aussi, Azap n'a pas ça à Kimia, surtout. Azap pour ça, c'est vrai, ils ont peut-être les cas où ils sont bien, comme on a à chaque fois, parce que c'est pas pour rien dans le bien, parce que, et comme on a mon live, vous savez, au lobby, qui, comment on va voir, même, bah, métal, qui est d'abord, c'est comme si on le rôle là-bas, bah, insulte, comment on verra, pour rappeler la caillou à chaque fois qu'il va mettre la caillou, bah, ça la caillou, tout le monde a bloqué, bon, et ça, la ronde. Yango na ndio moyi na epsi ba oke bolibi babetanga mais bomona yango bokotikanga mpe na kimia te bofinga balala mais bomoni yango mais botikanga mpe na kimia et comment on dérange makasi edirangeaka nga makasi edirangeaka nga makasi nayebisaki bino bandeko na nga nasalaka yango mpo na esengo te nasalaka yango mpo na esengo ata moko te nasalaka yango mpo na bike bakotrouver nga solution na récupérer bien ya mobali na nga mobali pa lokota kinga na nzela te mobali abala kinga officiellement devant l'état nazoluka bien ya mobali nanga mpo natikalaki na bana mobali natikaki nga mpe na kofutela ndako yango mpe nakomaki na nyongo ya 10 mois kuna mpo na ofuta ndako ya bato siko lelo ekomi chantage kabila ozotala mpe ke moto azokosa bino boye me bozondimela ye vérité bozondima vérité te naloba nini. En tout cas, tout comme sur la souka, dans les mots c'est vrai, tu as un pays, ça fait tout comme sur ma moria, mais bon, voilà, chose à thé. Mais tout comme sur la souka, bon de la faire aux amis, pas bateau bota là surtout, parce qu'il va le voir, mon pays, tout comme dans le langage, dans ce qui va le voir, sur mon indoki, faut obéir là, avant surtout à Zomakasi, Mike les mignons, sur mon indoki, la vie, faut obéir là, parce que avant peut-être ma baboukayo, ma papa pour moi les sous-soutenir, mot de la fin. Surtout que tu as la de la femme. C'est vrai que moi si surtout être beau à la moi faible. T'as des serres d'abissoi qui n'est pas bien peut-être à l'occasion. Mais t'as là où est comme là qui est. Est-ce que Rose à moi on le voit quand même par rapport à maman surtout bah là yo bateau peut-être va le caraba c'est caillou bateau comme ça moi peut-être moi si j'ai la maman mokiri moi Rose à moi sur capot ça va tout cabana tout pour nous coller là. Et le bosso nazo le banana nazo le bela ma femme. Ça veut dire passer non surtout. Oyo nano bapasa na étape nga na pasa. Bana oyo bapara na bango bateka bango na ajimike na libala yebi de côté. Lelo atikali na bana zo souffrir. Basi oyo ebele bozo benganga butumo oyo bozo lela basi ba pasteur ba abuser lokolanga. Bolobi ke mami toko telema, mami toko loba. Mami toko témoigner. Eloko na osenga bino. Mokili ekofinga, mokili ekoloba, bolanda mokili te. Tala objectif na yo. Tala oyo s'est passé na fi na yo, telemo bunda. Un jour, nga na kobundela bino mami. Na ko telema po na kobundela bino. Ezala na Congo, ezala bisikani. Mais avant nga na telema na bunda, il faut aller na récupérer oyo yanga. O na sambo ki na internet. Oyo ba fingelinga, oyo ba cholinga, oyo ba salinyos. Meke mutu nga nazana yeba problème azana pouvoir, moyena récupérer ngo na mitu ezate. Mais un jour na ko récupérer ngo. Bino ba maman bondimela kanga ite. O ba bozo finga butu moyo. Apexi bino ko finga te. Mais boyebi douleur ya kobota. Boyebi douleur ya kokufela mobali baza mwana moke. Boyebi douleur ya kotikala na bana yo moko. Pasi wana boko yeba ya. Un jour ce qui est comme bino pe. Na sengi bino ka ba courage bokota na sala ki pe chaîne nanga ya YouTube. Oui, Chibola Mami TV. Eza pe ekozala pe na compte ya page ya fondation nanga parce que ekozala makambo mususu ko banda ko passer na fondation nanga na ko banda ko préférer banda ko leka directement na chaîne nanga. Oui, na chaîne nangai na sala ki mo fondation nanga moko ya muke bana basi ebele bazo benganga yaya depuis to kushana muto na kushana ye na régler kati lelo 7 ans. Wow. Depuis na kushana ye infection ba traitanga ti solution ezate. Vous comprenez? Oto mona oto sala geste moko oto kenda moi quelque chose ba futa kinga. Muto na tindeli mbongo na yebi ete.
azamo na mwasa so souffrir makasi na ko la kiso ba contact na ba vidéo na akusha pe na ex-boxer ti lelo a reglaka azo lela lisungi pa na kendo zo numéro na nga na page na fondation nanga na laka ki na iloko te mais là ti fin du mois so ba footinga na otine développer moi quelque chose vous comprenez bato wana na kozala na bino na posa ya fondation nanga na ozala pe na posa ko songa bino mais pour le moment na zala makoki vraiment te mais nebi ke bato ya mawa bato ya bonne foi bato mutema malamu bakoya bokendo s'abonner pe na chaîne nanga bakoya vraiment na ko songa bino bozala na courage tambola ka tête haute maman ko tambola mutu na cité tambola tête haute so za na vérité loba so za na lukuta batama mais ce que bi ke eloko zo lo boza vérité tika ba mo na vérité tika ba fingo na vérité tika ba lobake mukile lobake ozo ko sa me yo moko ebi vérité na mutema tambola mutu likolo eloko nga na koloba ya suka ngo. En tout cas merci na yo surtout na biloko biloko ils ont tellement bien na lié na sepeli en tout cas ba oyo ça na fi ba misapi c'est-à-dire biloko là moi tellement bien mais na ozonga kolia ni mutu wa mbuji na olion parce que tout liango une fois na serious kama mixanga ngo c'est là tellement makasi. Merci beaucoup na bioto talibiso Easy Kabeya, un grand merci à toi. Deo Mokolo, un grand merci. Mike Le Mignon, un grand merci. Fred, donc FM Production, Ben Malo, Matéa, Ben Matéa, un grand merci à toi. Vous êtes belle comme vous êtes de Samba, Patron Bogos, et surtout à la monsieur l'ambassadeur Adoyoué, un grand merci à toi, Simpson et Célé. Donc, mais tout le monde a vu ce bateau, peut-être qu'on va l'ingénieur, surtout, pas ça va monter, bateau, peut-être on va l'ingénieur, surtout, papa, on va monter. Mabanga. Non, libanga na ngai na baki kaka epa big manager, mutu na ngai akati vraiment na mon boss Alberto. Na manager na ngai ya mwasi, mutu asimbi fondation na nga. Prince ya Tony de Prince. Donc mutu yo asimbi fondation ya mami. Donc na petite sœur oyazo gérer biloko nyonso ya mami, la place mami azali Harlem. Bambote na yo vraiment bambote na yo pe c'est ça bambote na Celo Scam voilà Celo babiju ebele muto asuki seli passe à bambongo donc voilà quand Poutine parle tout le monde écoute muto asuki seli passe à bambongo muto aboya kabuzoba papa babiju ebele bizu vraiment ebele donc batu ebele ya koboka mabanga bazali ya kopesa mbote balobaka bambote no bazali bato bazo soutenir nga na ndenge ya CC balingi nano kotanga baza ba mama balingi nano kotanga ba kombo na bango te bazo soutenir nga pe na bana basi o baza na lisongi pe naza na projet moko nazo sala kala mingi te na Congo wana na kosala moi atelier moko ya munene na kocha ba machine nanga après ba fille wana baza na ba problème wana o batanga to baza ba illettré lokola nga o bazwa ta kokota classe te o bazwa ta koteka bango na mabala avant lokola nga mais quand même nga na eko débrouiller ata mo mukina zuka moi diplôme mais na o débrouiller pe ka moi français ndam nakoma ki pe koloba ka moi français ndam comme kolona pe na live nga na bimise ka moi français yo ka ki yango non satani pas donc na komo débrouiller pe ka moi français ndam pe ezo ya ba fi wana na ko luka boya ko s'abonner après na ko yebisa bino so makambo no komi prêt au komikuna au sali 3 mois yokoli musala na osilisi na kabelo machine moko OK au sala PV na ça sera vraiment une très bonne chose. Voilà ba geste ba idée à en tout cas faut soutenir rango ngai na dame na ngai ya tellement kitoko mo da mazo donc imagine quand rebi go pour ça na place tango lia lokwa na lia boya lelote parce que sentiment monsieur za na suka so ici il faut voir si ko les messages de Gomara. Encore une fois, un grand merci à tout. Talibiso, Hervé Pingui. Diogo, un grand merci à toi. D'abord, c'est Sounan. Moi, t'as bien mon Talibiso. D'abord, c'est Serge Pachotti. Un grand merci à toi. Nanis Nabosani. Natakindo. Un grand merci à toi. Moi, t'as bien belé. Fallon Moki. Mère de 2. Mais 3. Donc, c'est tellement plaisir à toi. Encore une fois, un grand merci à tout. Vous êtes tellement de partout, en tout cas. Un message Nabino, et ça sera toujours le bienvenu. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Big Manager Man, béni de mon cœur.